Bondongwani bozalaki kati na polisi mpe ba telemeli oyo ba mekaki kokende kino na bureau ya seni na ntongo ya lelo. Bayike na ba telemeli bakangami. Nzokande mingi na ba fandi ya kisasa baye basalaka musala na bango na centre-ville basutuki komona ete esika eye etondi na baye polisi uta ntongo makasi. Normalement, vraiment, bapekisi marche te. Bango, balobi ete mokonza mboka, bango ba violer loi par rapport bae kocha moimboka denika dima. Ngana moni vraiment mabe vraiment exact to avancé. Au lieu que to zonga na sima bientôt là to moni budget et utiko bima 2022 balobi ete balongoli déjà mbongo mapona. Konzi ya polisi Silvano Kasongo mpe alimboli ete epekisami na mokano ya mokambi engumba ete milulu ya botele melibo salema na centre-ville mpambate ezali bisika batu bayaka kosala mosala. Parce que bandongolo miso bangi batumba c'est ni banga ba information pour la ngaki ba tumba si. Alors pour ça que réunion na bandongolo miso a milapro na 4cc na ba force politico sociale oyo baza se bango. Bandaki de 14h à 20h discussion moulai. Alors mokonzi gouverneur a dit bango que pas que ndebal parce que oh ezali zone net arrêter ezali oyo gouverneur signaki ya ko pekisa manifestation ba zone net Lingisa pour le voir du 30 juin, Lingisa Kobanda pour Mateti Kokende dans l'aéroport, parler du peuple. Alors, c'est pourquoi ici Bango que ça les Massidina devant le cas, place de manifestation politique que ça m'a côté. Baimboka misusu basepeli na bo pekisi ya mbulamatari soko mokete. Problème est ça, bataramuka la city. Bato réclamer pour na nini bazo reconnaître pour la CENI. L'État, la police congolaise, il fallait seulement pas encadrer il faut la CENI.